Ponanga izakaka ba incompréhension. Ponanga izakaka problème ou peut-être isinga une minute pour na izana mo régler. Toute sa famille. Na famille nyonso ba problème izanga raté. Mais ce qui problème est que tu trouves na biso terrain d'attente, à quoi bon tout demeurer na problème. Mama Kalunga exposa jamais mu pende po ayebana. Mama Kalunga asala kinumba te po ayebana. Moi te azana moi nalobaka moi pona aza nzambe te akokate ana respect mo boy o bat ba pesa ke puis a dégager. Pona nga mutaiba mutema mutu ya nzambe. OK. On peut demander pardon en citant les noms, mais son mutema na yo au sengi pardon au fond de toi te ezangwelote. Mame pela pana moza ya tuza mama oyebinde to sola na yo oyebindenge to beta kati ozala mutama mabete zwa place mona motema na yo ndima pardon ndeko na yo nga pona nga munde c'est important salama. OK. Et nga lo kwa kale kinabino na ya pona ko sope sans té avec amour et avec un cœur sincère nazana posa tous à la uni parce que unité ndé sala batu bazala fort. Spécial Sunga orphelin. De soutenir orphelinat Vida. Nakata orphelinat Vida bolingonde vandi. Ndenge organiser baye bazo telengana. Zamba pambola yo. Orphelinat Vida nzambe atieli sonae awa. Eloko nyonso za nango. Yaka contacter orphelinat Vida. Misolo na yo okabola ngona banani. Orphelinat Vida. Ici ka bazo bana o baza orphelin. Botana nzambe shalom biskanso bizwa mibino awa nazali na orphelinat Vida na yaki na bapashiko pona kotala penza si réellement si makambo to yoka mama Emily Seti Mainga existaka. Mais quand on est venu on a trouvé que c'est vrai. Surtout ça la bolam livre souvenir et fondement. Même après la mort, même après le retour à Christ, il y a misana biso et témoigner biso liboso na nzambe. Bien aimé, total ONG Vida a organisé activité $1 pour nos orphelins. Orphelinat Vida eza train ezolokota ba orphelin botie essence pour ekoma la destination. Nzambe na lola mona bina pambola bina vraiment azongisa ya ebele vraiment na onyo so bosalaki lelo to yisuna lisolo mosusu kosenga na bino ke tozweli bana esika ya monene tozweli bana esika ya kitoko tozofutela yango chaque mois bana na biso fo balia bana na biso fo bakende classe bana na biso fo balata bana na biso fo baza propre nasepelaka na donner oyo bango bayoka mbongo na nzambe et puis basalaka nzambe asengi parce que c'est eloko nzambe asengi na biso ki nzambe tu m'as donné cette vision mais je ne vais pas travailler toute seule. Bah, bosa loka ba provision ati tout autour de moi. Nayango soki olingi osunga benga biso na plus 1 64 75 33 43 10 topé bengi biso na plus 243 97 666 66 04. Shalom, c'est prophète Moïse Makoma, ministère Ozana. Mingi baloba qui était Seigneur Jésus qui sa sala kalisusu te nenge abanda ki ko sala kala. Yango ngai pe na ebisa ki ba oyo ba tambola partout, ba luka ba délivrance, ba matana ba via ba kenda partout, ba délivrance simbate boya et pas na Seigneur Jésus qui sende beaucoup bika. Ba tuana pe ba yaki pe ba leki ba délivrance ba biki bino moko bo tala ba témoignage. Frère na bino na kati ya Irlande nazali na ba blocage ba porte tout ezaki fermé mais depuis na leki na délivrance na papa Moïse makambu tout efongwami na sombi dendaki ba pasi na nzoto esili changement ebele salami na ba aspect nyonso nzamba ozana azosala. Shalom shalom peuple de Dieu nga mama Jeannette en tout cas na belaki tension makasi na yokota na YouTube na kota na
Ozana Pasteur Moïse Abondel pour na bandeko. Les mêmes jours nakei pas docteur nanga atalinga tension esili bilonyo sebandasa nanga palpitation esili. Shalom peuple de Dieu, shalom Mama Clémence na Paris. Naye ko témoigner moni na nzamba Ozana wa sai na bomo nanga. Nazali na problème à mwana bane ko lobate na bane ko kene na orthophoniste. Donc va déclarer que mwana comme handicapé à lobate. Na etango na ba ko l'exemple papa Moïse. Papa Moïse a l'équisi mwana délivrance de l'homme na ko loba. Naye ko témoigner moni na nzamba ya bikamo wa sali na bomo nangai. Nazali na problème mukanda. Toi réponse na zo ka ba régie. Na raison moko ezata na sens te. Lelo na koyi mo se sengo na zo mukanda, na zo pe musala. Donc on a témoigné moni na nzamba ya Ozana wa sali na bomo nanga toka na nzamba. Na lobaki déjà awa ezali terminus. Bon s'abonner na Papa Moïse Prophète TV na YouTube. Nazo se na bino na moto. Bozali ebele bokota l'émission de partout na pesi bino mbote. Mbote bala nyonso ya Chebiso TV. Oui malamu na mission na bino réponse à nos questions. Yande ko na bino. Na pesi moyini nanga mbote, moyini bonjour, moyini nanga bonsoir. Mbote, boze ebele bokota la biso mokili mobimba. Merci na confiance bosala biso na Chebiso télévision, chaîne oyo ekokai na yo. Merci na sponsor na biso Yesu Christo, ya mesala ko sponsoriser biso. Merci na Dij Mosolo, Elias Chris pour la prise de vue. Baneba Bolingo, lelo na memlino na yena actualité oyo bolugaki batba loba. Mais nazi il y a des corps. Il y a des corps na pesi mbote. Mbote ya chic. Sango nini? Ouais, ça va. Nzamba obatela. Mais tout le monde tunenga tuna yo voix na yo izaka boito cha mona style. Non. Naturellement nazala boy. J'ai une voix cassée. OK. Il a dit il y a pas prière, toi Dieu a scène. Non, pas prière, ça l'a vraiment naturellement boy. OK. Oki ba nungu nungu ko na mboka. Na Congo. Na Congo. Dans l'actualité, yo guité hein. Non, yeb sangana. Yo guité ans na ya na yepela. Ouais, na yoki. Ah, selon yo ba o ila ligne. Bon, pour nanga izaka ba incompréhension. Pour nanga izaka problème peut-être essayer une minute pour ils ont réglé. Il a occupé déjà, ils ont réglé. Si c'est oui, je sais pas, mais ce qui est. Et puis la pardon, la sincérité. Abia ok n'est qu'à l'icolo bon. Non, en fait, toute la famille. La famille n'y a pas de problème, ils ont raté. Mais ce qui problème est que tu trouves un terrain d'attente. À quoi bon tout demeurer un problème? Parce que ils ont la hanse le zolo. Na pesi mbo de place à ça. Ils ont maman et pela au chichi. Na pesi mbo de place à ça. Bana katsa libota. Et je ne crois pas que ça va tout plaisir. Il y a au monde que na katsa corporation et artiste ba guerre et ça. Et ça là au contraire bien ba mon que tout demeurer ensemble. Ils ont la bayaya au bali banda ya mboka. Moi je crois que c'est une bonne chose de demeurer ensemble. Mais si on a nengé ba code na vie privée, maman et puis la lobby roy ko lobake. Lelo yo monde a ba mibali ba ki PD. Oh le lozo sur la lobby, un ça PD. D'ailleurs la nani ibutupe ba voice na yebimi ke ba msuba batanga sa mai na sima. Est-ce que ceux qui est renabé ils a ceux qui est solo bandeko za ba PD wana yo peut un message ni bon koloba avec précision que ndeko za la boye toi za la bongoté n'a vraiment difficulté parce que à part le théâtre que nous pratiquons on a une vie privée. OK. Je ne pense pas mtunyo so za na facilité il y a faire voir ba tu vie privée na. Non on a une difficulté déjà ko confirmer que oaza PD ton aboya. Mais c'est important kimia et les kinyos. Ezana ngambu ya A ton B ezala yananga ibutu yananga ans yananga dichesse tout le monde to linka kimia ezala poto demeurer ensemble. Na 2 jours passés na bando solo lana papa nanga le maître Faustin Soukari Elombe. Aibisingelo mo eza capital
c'est un décor. Un artiste, c'est un étudiant à vie. Un artiste, c'est un observateur de la vie. Artiste, c'est un apôtre pour le ça va tout dans le bon. Artiste, c'est un apôtre pour s'intéresser à la fertilité. Moi, je trouve que fertilité, incompréhension, et matza art na bisoté. Au contraire, et qui dit ça art na biso. Mais je sais pas problème au pena et où t'as qui ou pour rebondissement et ça malelo et qui tout comme un niveau haut. Mais comment on a ebandaki nandeko la duchesse le lengue alobaka que maman Kalunga azelongi mabe cause courage à insulter moi aussi. Mais yo zo ba kimie ça mais ceux qui bo discipline de comment on sali mabe au moment que mabe ngo ko ya sous ce belé na kati ya monde ba artiste comédien. Ouais, ya chic. Ba problème certainement et kozala kaka parce que on est humain. Mais seulement place auto déplorer tout place oyo tout ko sepela na moteza quand on a des problèmes est-ce qu'il faut toujours qu'on ramener ba problème on la télévision. Il faut télévision comme ma place à bas règlement des comptes. C'est ça des questions qu'on doit se poser. Moi je ne trouve pas important sur les problèmes et ça. Tous en corporation. Tous en bas papa au bas dirigeant. Toi en bas CG. Toi en bas. Nous avons ni personnalité juridique. Ce qui problème est ça. Tous en famille. Pourquoi pas qu'on ait un téléphone qu'on règle en haut. Si faut to soit en privé que to mimango na ba plateforme et ce qui ne comme quoi lobby problème pour na mutu il faut to lobby là tout ça s'il faut le faire on a trouver bon tout ça en famille c'est pas la télé na sola na kulutu na ans na solola na kulutu na duchesse na sola na kulutu na ibutu mama epela et puis mama Kalunga. S'il faut nous conseiller, bon, le quoi aller quitter moi, non, ça on a privé, non, ça on a télévision. Moi je trouve que ça n'a aucune compréhension. Et c'est un abisso, tout me réfléchir d'une manière avancée. Tout le monde a que bisso moko, tout ça sunga, musalo tout ça la pour évoluer. Na yoki audio papa moko atindela ki bisso par rapport à makambo eleki. Vraiment est touché. Papa na kata audio azo pesa exemple ya olobake les maman Kalunga ce sont des femmes à respecter parce que maman Kalunga exposa jamais libele po yebana maman Kalunga exposa jamais mupende po yebana maman Kalunga asala kinumba te po yebana et en dehors succès na ye azana moi te azana moi nalobaka moi pona aza nzambe te akokate ana respect mon boy bat ba pesa ke puis a dégager. Moi je trouve que il faut la respecter. De même pe mamé pela yananga ibutu yananga ans bazape ba parents au bord il faut mokile devoir bango respect mon boy. Mais biso moko le quoi artiste surtout comprendre que batu faut ba devoir biso respect il faut biso moto se respecter et que tout mettre musala en valeur c'est que tout ça na biso le côté et toujours bon banzo to jouer pour lobby ba finga na bango musala. Mais comment on a en lobby à sengi pardon et pas il y a quand on demande pardon on dit simplement na s'excuser na nyonso na ça qui m'a mis là. On cite les noms de la personne, mais hier, on a le bac qui est bongo, mais na sengi. Ça veut dire que on a le bac qui est pas maman et là, et tika na ngoka bongo, mais il y a 5 ans pardon, ba fa na ye, na ba maman. Est-ce que c'est pardon, sengi pardon wana? Est-ce que na lingo passe un message na neko 11 a me compé ko bomamoto parce que aussi dans ta 5 tant maman et là atali vidéo wana et puis sur kanda lobby. Hier, on a 5 émissions pour nous 11. Abia otikati. Ouais. Pour nous, mutaiba mutema mutu nzambe. Ok. On peut demander pardon en citant les noms, mais si on a mutema na yo, au sengi pardon au fond de toi te ezangwelote. Mais on peut pas citer les noms si on demande seulement pardon avec amour, avec volonté. Moi je trouve qu'il y a un des importants. Parce que
toza na posa ya réparer quand na bata mokilité mais toi plus na posa ya réparer pe na nzambe omoni nalandaki vidéo ya pardon ya Hans alobaki naza parent et à part que ça parent je suis un enfant de Dieu le quoi déjà quand na likolo ya pardon ya bakisi comme nzambe moi je trouve que c'est bon et na ngamu pe ya ba maman va trouver place ya ozwa pardon avec considération au moins que mokili etambola nango kimia na kimia biso nyonso tolonga mais na bitumba mutu moko olonga oza makasi et moi je ne souhaite pas to luka to za na bitumba pour victoire ezala mutu moko mais na kimia victoire ezala ya biso nyonso. Aujourd'hui si c'est Hans qui gagne si c'est Mama Kalunga qui gagne si c'est Epela qui gagne ou décor eza le kumu ya ba famille na biso te mais eza le kumu ya République démocratique du Congo. Donc musala malamu to sala tozongisaka le kumu na mboka Congo et culture na biso ezomata emo na Mama Epela ya moto le kalambra mususu na lingo pesa même message na Mama Epela parce que jusqu'à présent na minute on a le babo a osaka ba émission Mama Epela pana moza ya tuza mama webinde to sola na yo webindenge to beta akati ozala muta motema mabete zwa place mona motema na yo ndima pardon ndeko na yo nga pona nga ya monde c'est important OK to continuer na ba querelle te to continuer na ba na makambo te que ça que art na biso ekita au contraire il y a un sali démonstration à Fox c'est-à-dire à sengi pardon et sa grandeur d'esprit maman Epela pe na ngamu na yeso ki andimi pardon ana yé pas lobby le quoi ndeko na nga lobby boy nga pe na lobby boy bondeko et continuer je crois que ils a la paix grandeur d'esprit et bato ba la libanda to bato bo pesa ki maloba ya koloba parce que bo potana ki ba ozanga maloba ya oloba en dehors de tout faut to retenir pe que ba mama on a ba vidéo ba olobati to ebani bien to uta musika c'est que na musika na so mabeza ki me babola mpe salama OK et ngalo kwa kaleki na bino na ya pour na resoper sans té avec amour et avec un cœur sincère nazana posa tous à la uni parce que unité n'est ça la bazala fort si on n'est pas uni donc il y a pas ordre dispersé pour mona que musala et kita. OK bon tous maman moké na mama likambo lelo yo décor ozo matase ko mata to monyo lelo na ba spot publicitaire ba tobele ba rotonga papa décor ali mbongo nini ozana ngopo lelo yo comédien c'est comme si toi na moi défaut mon pays ya koyeba ko boma mbongo te est-ce que vision na yo ezanini parce que lelo la star vous avez un jeune ba ambition na la nini na monde ya art OK ne wapi OK yeshi déjà nga naza mutu moboye avant théâtre na koli na oyeba nzambe nayebi kosalela eloko baloba cache-toi nazaka discret OK à la télé l'artiste vient pour exposer son savoir-faire talent nae je ne viens pas ici à la télé na la sabatul oloko la baloba ke ba comédien ba ba bo maman te lobi comme olela mama Olive Salaboy ngape na ya na défi wana na la sabonke na boy na boy ba publicité ba biloko nyonso wana eza nango kaka ba fruit ya musala. Ce qui compte pour moi c'est d'abord être artiste et après que j'ai l'artiste si je fais bien mon travail c'est le public qui fait de moi une star. Au départ na star ti nga posa na nga motema chaque jour na sa musala bien na sepelisa batu na yoka pena mutu na banda obela Nathalie na seki peut-tu aventurer fort au défendre école na bino bien groupe Simba penda souci na nga yangwana et ba projet d'avenir ezala un jour nazongi la paix sous classe na nga ya droit na tanga na si sa classe et nzambe so asanga ngolu na kuta na lobi na bakonza mboka wandi na loba penda les souhaits les plus chers ya vie na nga ekokisami parce que nazana maloba ya lobi la bakonzi.
mokona okutana pena na bakonzi boye nayebi ke ebele même bamembre ya famille nanga to baninga mosusu baartiste bayebaka dekonda akutana na mokonzi oseka asenge mbongo mais na surprendre bango to mpe nakosurprendre mokonzi nakutani na mokonzi na osengaka biloko mibale naoyebisa bakonzi ya mboka tozokufa bapauvre tozobela tosenga bino boya osecours mpa na biso parce que bino moko bolingaka tozala na position mabe soki lelo botiki système ya ozwaka obengi artiste okabeli artiste 2000 3000 4000 dollars obike tosalango lisusu te mais tosalela bango mosala oyo ekosala ke ebatela mwa eloko ya moki oyo bango bazwaka c'est-à-dire baprotéger baœuvre na biso entre autres na Congo on n'a pas déjà ce qu'on appelle la politique culturelle toza nango te deko lelo so akufi libela na baœuvre nyonso asala ekufi nzela mona ye ozomona industrie cinématographique toza nango te so na bika ya chic laksanga ta place mo betwa na usine ya duplication ya CD toa nango te omona biloko il faut evanda na kati ya mboka na biso pour ebatela pe culture ya mboka na biso parce que culture na pays mususu eza parmi ba richesse ya bamboka wana ozomona e biso culture na biso ezokita to associer yango susu na ba fertilité ba base bakofingana bakoswana bakodiscuter ingratitude omona place nini na biso esa mabe déjà na kati ya corporation na biso to na kati monde ingratitude et lokwa pe ko zweza su mukie et boti jalousie na makambo ebele voilà ba artiste nde to suka ozomona un peu to meka ko bongisa ebele ezaka pe pa ba konza mboka te il faut to toucher entre biso pe to bongisa ba place ebele mais ozo na okiyo mambo ya neti ba jeune mususu te bazo boule poto bakende bazo mwasi babala bake poto mais apparemment vision na eza ndenge mususu na bande comme mususu ya théâtre yango na utoloba excusez nga muke nga na éducation na philosophie ya école nanga je suis du groupe Simba, je salue le maître Faustin Soukari Lubakwa Elombe nana manière de faire nana manière de voir les choses nanga. Je sais que moi je suis pas une star, je suis un artiste et artiste que je suis musala nangeza sala théâtre exposé talent na yo batba sepela na yo. Déjà j'ai une fiancée nana tante na raisonner il faut na ke poto na luka moi c'est poto nana temps anati nga na sala musala bandi kwa poto ya basi nyonso ba tata mwasi ya bana. C'est comme ça que nga na fonctionnaka bato pe ba définir théâtre faut moi c'est poto ni na part na bango pe bazana torté bana raison parce que bana philosophie na bango bana ndenge na bango ba memela musala na bango mais pona nga is important soki poto eya ezala kena pema na kena na mona libota et puis pona zonga pona kimate oya suba aja OK poto to kima po no bande la vie à zéro na luka mukanda na sala boy na zongisa boy surtout 10 leki et puis voilà donc nga poto ezala rêve na nga teke na ke vanda na ke poto na tala bandeko na kuta na public na nga pe oelinganga oezala kuna tout et puis na zongi na yo continuer musala parce que Congo est un berceau de l'humanité na mambo etali art bande on a biso bazala libanda balinga batala mboka na nzela ya ba image na biso ce sont na ke kuna ba mo ba vanda dana leaks film ni na sala we pate bango kuna au mona na tuna question banda bayana biso ba papa batu nyonso ba comédien nyonso o bakinda poto bakinda film ni basala e beta pendo sentir 2 ans succès to une année et ça mina poto au moins ba film nyonso na succès et ça makaka yango na encourageaka et puis na sepelaka na bayana biso nyonso ba comédien ata ba obunda kuna metongo bazonga boye ba sepela ba beta apoto bazonga j'ai mati les sous
dans ce sens-là. Voilà, donc est-ce qu'on a actualité ma papa Kwedi oyebié matanga jusqu'à présent tout le monde va reporter sorti accord l'état lobby est singulier mora kunda. Donc papa Kwedi ça qui n'a pas na yo besoin chance de rejouer na papa Kwedi sikamoko. Déjà ils est là qu'on a regretté mi connait ça. Na zo chance de jouer na papa Kwedi scène mon côté. Mais pour moi papa Kwedi ça le la papa Kulutu. Parce que c'est les grands frères mon papa Elombe. Azaloko papa Kulutu et matanga neza penze biso. Simba groupe Salongo ezaloko la ndako ya papa groupe Salongo eloko ndako ya papa oyo azaki na bandeko ne et groupe Simba ndako ya papa. Biso sko na kati ya groupe Simba ezaloko atoke na Salongo lokwa pa koko na biso chitenge sana. Et donc on est vraiment matanga na biso. Matanga ya groupe Salongo, ils a vraiment matanga ya groupe Simba. Ils a biso nde to kufeli. OK. Voilà, na ozota mingité, na nyoso eleki, mot de la fin pour cette émission, décor, artiste comédien, ouais. Ba retenir nini, to pe loko nini ozobongisa pona public na yo, ba sepelaka na yo. Déjà je dis un grand merci comme ça à Belvi Kandila Baron. La patrona. La patrona, merci. Et ngana na zala na eloko zong cela a été na témoigner en haut si aujourd'hui dans le monde zonzing ba ebi décor c'est grâce ya mama wana. On peut pas seulement passer à la télé pour to lobaka ka na lobi non. Tokoki pe ko leka na TV mungomo makasi ko ganga ko lobaka ezana batu il faut to betela maboko. Ce qui est dans la il faut tomber la maboko ou baper ça battre position mon ya vie baper ça mon toupé moi OK pe na famille ba respecter yo eza ba maman na Belvi Kandila Baron azwanga ariska na chaîne que jeune moi yeba na été voilà zala na ba film na nga jouer sala oko ki sala et puis mo kile ebinga elo na sa ba publicité nazo voyager nazo bimalibanda mboka et yete muto salango ba fleur ezongelanga et ngana ne loko apesa te sauf koloba merci beaucoup. Je suis vraiment reconnaissant na onyoso olona na carrière nanga nzambi azongisela ebele puis abatela pe so longue vie au sala ponanga ozo continuer pe Salango, c'est pas seulement des condés à témoigner à Bolam. Aïda va témoigner en ba Naomi, Lufakenda va témoigner, Toza et Belé. Parce que moi je trouve que il faut aimer du bon côté. Tant qu'on a battu, les capos ba finga mutu, belle vie hypocrite, belle vie boé. Mais il faut peser en abattu mon boé avec amour. Baye pe na TV pour na loba soki naza onaza ezanzambe mais aussi maman wana Belvi Kandi la Baronne. Apparemment on s'adresse na mutu mambo lobi. Non s'adresse na mutu te parce que oyebisinga loba suka. Ah d'accord. Et manière na nga loba suka ezaka je suis sincère et je dis un grand merci na maman wana Belvi Kandi la Baronne. So ezana batu ba loba wa hypocrite mais ça pe na batu ba loba ke aux hommes tout moro bien. Ce qui est en batu ba lobake au kabate mais y a peine à batu au bako les quartiers fait ko lobake. Belle vie à Kabaka. C'est que bien belle vie à Kabaka. Oui. Pour nga loba la vérité. Oui. Yango philosophie nangezani. Azamute mama wa rosunga par rapport à batu nsusu. Vraiment. Philosophie nangezani. So ezana batu bako finga mutu. Et cause à peine à batu bako loba bolamu ya mutu. Voilà. Donc philosophie nanga Yangwana parce que moi nalinga vraiment que ça vrai nalinga hypocrisie nalinga que ça faute nalinga que ça la vrai sur le c'est pesinga et c'est naloba ngongo makasi je suis l'élève du maître Faustin Soukari Elombe naza mwana ya Elombe point barre ah ningo bakzelo kwa na soka point barre nazalaka mwana ya le maître Faustin Soukari Elombe point barre. Bien dit. Donc la souka. Ouais.
nakopesa bambote avant bambote nakolobakaka totika théâtre na biso ekota na libulu te so théâtre ekota na libulu eza mpona bino bayaya bamama baleki bandeko bamaster oyo s'intéresser na fertilité tomeka réfléchir nini tokoki kosala po théâtre na biso emata et non que tosala makambo tosala oyo ekosala théâtre ekita s'il vous plaît tozalaki comparable na mboka ebele pour ne pas citer le nom mais lelo tosala mosala makasi mais na sondage tokita s'il vous plaît bolingo et zalakati na biso. S'il faut critiquer avec amour. S'il faut reprocher mutu, reprocher avec amour. Kosala ngona motema mabete. Et puis pour na bato baolo bake na milieu théâtre batila bato ba poison. S'il vous plaît. Théâtre est un monde au bato ba kana ba mbelite ba ochubana. Ce qui est na ba problème bato ba potana. Mais ezala apena makambu bato ba sala na ba bolamu. To yakape na TV to ganga kango. Décor a eu problème à Luki Pakaloui a eu solution. Décor a eu problème à Kepa Belfi Kandila Baron a eu solution. Décor a eu problème à Luki Xil Péchang à Black Line Mobutu a PCA solution. C'est que ezala makambu et salama ya bien. Tobo ya ko ganga mona mungongo makasi mais to ya ganga kali kambo poison mungongo makasi. Mais ils appellent un problème aux comme là, bandeko na biso ya théâtre. Ils a bongo, mais monsieur soupezo uta na li bande ya monde ya théâtre. À part théâtre, toi na ba vie privée, toi na ba famille na biso. C'est que na famille na biso to ko appelle ba réclamation, to ko appelle na ba problème, to appelle na ba basi to lingaka, azala mwasi ya mutu, mobali ya mutu, problème pe ko uta boy. N'était so comprendre. Donc tout ce qu'on définir théâtre, le la monde moya bat basala na kamabe, na monde ya bat pe basala na babolam. Na soit un problème, na tikali même pas se présenter, place pour se présenter. Le maître Faustin Soukari et l'homme mon papa, c'est pour monnaie à qui samba pour nanga. Est-ce qu'ils a papa nanga biologique, papa nanga artistique, et parce que je suis son fils. Aza na pouvoir yo salam na ebike ona lobby et vanda biso na mitema. Salutations à toi mon vieux Hervé Kazadi Herkaz yo et Bivier, on est ensemble. Tarek Ngoma mon ami personnel, le boss est Sova Mouteba, l'incomparable boss Sova Mouteba. Solingoza l'a bien coiffé, hein? Pédicure, manicure. Donc adresse ses amoko na ville en face à village chez Temba, deuxième niveau au Monaka salon de coiffure Diamant Smile. Balobi papa nangai l'honorable honorable Kuchi Chomba Kanambe. Hein? Venangai Bambo Tebele Kanawa pardon Bambo Tebele Kuchi Chomba Kanawa honorable Kuchi Chomba Kanawa Bambo Tebele na pesi mbote pe papa nanga Bodwe Ilonga mama Nikinaka Mitch Sole Lidi Mavambu Judith Kalisibe Bambo Tebele mama Shana Munganga motema papa Christian Public Munganga Motema Grâce Masamba Costa Cola London Motema Joël Malembe Bambote et pas Divine Malembe na pesi mbote pas Shekina Lombe et famille nanga mobimba Xil Péchanga Black Line. Merci beaucoup. Belle vie Kandila Baron Veso Katingati na ando continuer. Merci beaucoup. Et pona ba obo ebinga merci pona ba obo ebinga te je suis Décor Ilonga l'élève du maître Faustin Soukari Lubakwa Elombe. Merci beaucoup. On a besoin de décor. Boki mabanga. Au boaka. Voilà, merci na sponsor na biso Jésus Christo. On a besoin de Nzambe merci.
na ndenge sponsorisaka biso. Et puis malgré nzamba sponsorisaka biso na pesi pe mbote bato mitema mabe yo mutema li kundu olingaka ko reconnaître bolama batute yo muninga masala bolamo koma mutu na vie muninga zio na pasi ya komisio mutu okomi munoko na pesi bino mbote yo bato yo bavandaka na coin kotonga vie ya bato mbote na bino. Merci beaucoup Nadine Mosolo ndeko Chris pour la prise de vue na pesi mbote na Elias na musala kito boko sala nzambe ya pambola bino tokokuta na mbala sima pour émission ya sika. Bye bye. Spécial Sunga orphelin. To soutenir orphelinat Vida. Nakata orphelinat Vida bolingonde vandi. Ndenge okanisi baye bazo telengana. Nzamba pambola yo. Orphelinat Vida nzambe atieli sonae awa. Eloko nyonso za nango. Yaka contacter orphelinat Vida. Misolo na yo okabola yango na banani. Orphelinat Vida. Esika bazozwa bana o baza orphelin et baza délaissé. Botana nzambe shalom bisika nsobizwa mibino awa nazali na orphelinat Vida. Na yaki na bapashiko pour na kotala penza si réellement si makambo toyokaka mama Emily Seti Mainga existaka. Mais quand on est venu, on a trouvé que c'est vrai. Surtout ça, la livre souvenir et fondement. Même après la mort, même après le retour à Christ, il y a Misana Bisso et témoigné Bisso Liboso Nazam. Bien aimé, Total ONG Vida a organisé activité $1 pour nos soins orphelins. Orphelinat Vida eza train ezolokota ba orphelin botie essence pour ekoma la destination. Nzambe na lola mona bino pambola bino vraiment azongisa ya ebele. Comment na oyo nyonso bosalaki lelo toyesu na lisolo mosusu kosenga na bino ke tozweli bana esika ya monene tozweli bana esika ya kitoko tozofutela yango chaque mois bana na biso fo balia bana na biso fo bakende classe bana na biso fo balata bana na biso fo baza propre nasepelaka na donner oyo bango bayoka mbongo na nzambe et puis basalaka nzambe asengi parce que c'est eloko nzambe asengi nga na yebisa ki nzambe tu m'as donné cette vision. Mais je ne vais pas travailler toute seule. Bah, bossa le cas, bah, provision était tout autour de moi. Nayango, Soki Olingi Osunga, Bengabiso. Na plus 1, 64, 75, 33, 43, 10. Topé, Bengibiso na plus 243, 97, 666, 66, 04. Shalom, c'est prophète Moïse Makoma, ministère Ozana. Mingi baloba qui était Seigneur Jésus qui sa sala kalisusuté, nenge abanda ki ko sala kala. Yango ngai pe na ebisa ki ba oyo, ba tambola partout, ba luka ba délivrance, ba matana ba via ba kenda partout, ba délivrance simbate, boya et pas na Seigneur Jésus qui sende bokobika, ba tuana pe ba yaki pe ba leki ba délivrance, ba biki, bino moko bo tala ba témoignage. Na bino na kati ya Irlande nazali na ba blocage ba porte tout ezalaki fermé mais depuis na leki na délivrance na papa Moïse makambo tout efongwami na sombi dendaki ba pasi na nzoto esili changement ebele salami na ba aspect nyonso nzamba ozana azosala. Shalom shalom peuple de Dieu nga mama Jeannette en tout cas na belaki tension makasi na yokota na YouTube na kotana Ozana pasteur Moïse abondeli mpona bandeko les mêmes jours nakei pa docteur nanga atalinga tension nyonso esili bilo nyonso bandasalanga palpitation esili. Shalom peuple de Dieu, shalom mama Clémence na Paris naye kotémoigne monene na nzambe Ozana ngo asali na bomoi nanga nazali na problème ya mwana bane koloba te na bane kokende na orthophoniste donc badéclaraki mwana comme handicapé aloba te na etango naye kolakisanga papa Moïse alekisi mwana délivrance lelo mwana nanga komi loba naye kotémoigne monene na nzambe ya bikamwa oyo asali na bomoi na ngai nazali na problème ya mokanda to areprese nazwaka barégie na baraison moko eza ta na sens te lelo nakomi mwasi esengo nazwi mokanda nazwi pe mosala donc yango naye témoigne monene na nzambe ya Ozana asali na bomoi na nga tokanga na nzambe oyo nalobaki deja awa ezali terminus bosabone na papa Moïse Prophète TV na YouTube nazofela bino na moto.